Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Depuis l'Obinabuto, j'ai eu vraiment mauvaise nouvelle pour Carmen Odia. Pour notre baby Carmen Odia, elle n'est qu'une influenceuse, mais elle a la minima kambuya héritier wata. À ça, elle a promotion à défendre. Bon, c'est vraiment une fille que j'appréciais vraiment beaucoup. Mais malheureusement, lobby, namoni ba lekichu malika, beaucoup de personnes bazaki na live na TikTok. Et ça les moments rares comment na bango nyonso ba se réunir bongo na TikTok. Na lobby na meka nanu un peu kolanda qu'est-ce qui se passe. Nde makambo na okaki kuna en tout cas et ça qui ngai passe. Pourquoi na yo partager na la NG officielle? Na yo partager likambo wana ya pasi oyo komeli ndeko wana na la NG officielle po message ezala propager et que bandeko na biso po baza na capacité ya kosunga ye basunga ye. En fait, le problème c'est quoi? Bozwa ba détail nyonso poso na bina loba ba détail eza nango kuna na vidéo wana on entier la bino bozwa ba détail nyonso sauf eloko te na vidéo parce que ça vraiment vidéo moko molai nazwaki vraiment temps parce que ça na bato mosusu banda pe komata bazokita bazo bien na information de plus en plus na bato en tout cas ba détail vraiment ya likambo oyo combien de qu'on a biso Carmen Odia eza nango na vidéo on a posté bino donc il y a na importance te ya ko lobe susu. Mais objectif est que message tambola vraiment au maximum pour na bande qu'on a biso oyo bazana moi makoki bazana moi bavoka bazana ba capacité ya koluka kosunga ndeko ba hésiter te basala yango parce que na koye koloba tokoko zala na problème oza na mboka na oza na capacité wana ya kozwa mbamo solution parce que bandeko bazali eza moins facile mais kozwa problème na mboka libanda et puis na mboka nini bokoka ba détail so to osala ya bato mosusu oyo toyebi te ya bamboka mosusu parce que nga aza na deux chaînes na osala ngo po ani ya ndeko na biso ya congolais te tosala ngo po aza ndeko na biso congolais. Alors vous s'abonner na la NG officielle, vous cliquez cloche de notification, vous aimez vidéo, vous commentez, vous partagez, surtout partage la binonde au sala qui vidéo et comme appelé musika. Ce qui peut le ça les athées, le col à likamboza boeza na pays mosusu, ata assistance ya kolia, ya ba sécurité et zalaka important pour n'en déconnaître. Tout le monde qui Denis Dissochoa bakangaki na Brazzaville ake kuna na kati ya prison wana kuti bandeko na biso mosusu bakongole bakangama na prison wana atikaki mbongo bapesa bango ata ya kolia. C'est aussi une manière d'assister ses frères na mboka libanda. En tout cas ça lenga bien que Denis aza na bomoto ndenge wana ki ake plusieurs kuti bandeko ne bakongole ba osufri na prison wana et ki yaza na ba capacité ya kosunga asungaki. Objectif na biso penza o tout ça vraiment émission eza penza pour na bongo que assistance ekouta na est na ouest na nord na sud soki assistance mosusu donc il solo eza vraiment moulai mais na opesa pe conseil eza bandeko basi eza bandeko mibali na opesa conseil kosala eloko te po osepelisa motu poso bolandi histoire na ye bokoyoka ngo mawa sala oyo ezouta na motema na yo mutu moko asaka na bemotion na te mutu tasaka na ata mutu wana bala yo asaka na bemotion na te akoma lokola kosala yo chantage te oyo ekomeli mpe ndeko na biso eza mpe suite ya si tu fais pas ceci je vais faire ceci te po soki mpe amiyokaki kati na ye moko me place aza kuna ya pasi alingaka se retrouver wana te
po alandaki mobali. Donc tomiyoka biso moko c'est très important. Bolanda vidéo nga pe na olanda na bino communiquer rapide. Si vous en avez besoin de travailler dans la collaboration, promotion, publicité, je suis disponible. Vous en avez problème, copyright track, community track, problème à monétisation, AdSense, n'hésitez surtout pas de me contacter. On verra dans quelle mesure on peut vous aider. Alors, suivez la vidéo Bolanda. Nga pe na olanda na bino. O ba link pe ba contact, na na capacité wana ya koluka bino ba contact, ya bato ba na facilité. Ya kokutana na yetu ya komoni to kopesa no ba direct ya koyeba exactement place ndeko na biso azali naza na capacité wana na kokuve ko assister ya on est vraiment objectif l'émission o bolanda vidéo nga pe na olanda na bino bolanda elle était ba solo na audio avant des jours nga sona audio ti les mêmes jours audio kanga téléphone potanya tango singa biso mbonga cotisation ngam na landa audio pona ke zombonga cotisation wana vendredi poto koma wana jeudi poto koma vendredi to somba uniforme to tia cotisation nga mutu na solo na audio muta suka te okanga téléphone na ye makambo nga na ye koloba et c'est dépend na maningaka matisa même muta mokili na live nga mutu na yebisa ese to zela to ba compromis parce que ceux qui audio le se retrouver na mboka wana mwana mobala batu to ko matin na live to ko matin na miniature bongo te parce que biso batu to zamité ma moto exactement mususu ye moko nde asala ke a coincé mwana mobala bata sunga ina nzela voyage ozo comprendre mais après tant kozwa na ye kozwa ba nini ba news wana ke ode bakanje tango mura loba na sala ba recherche na benga batu msoku na kotanga ba kombote na benga batu bana ba relation na fabricant c'est pas ba lukela nga muta mokili tinde na ye ko confirmer pas fabricant tanga soli na muta mokili na kokota ba komba batu te po eza ba secret muto ye ko yebisanga ke muta mokili solola na famille na ye eza ngana Eve Malu muto ayebi odia yebi camarade pe proche ya odia eza Eve Malu ndeko Laetitia Mwamba ngana kende ko luka Eve Malu nabi Eve muta mokili awa mata miniature bon muta mokili na Eve Malu ba beta ka pe kota ba sola ka pe Eva lobi manya banda na banda ko benga muta mokili awa yamba téléphone te mais lelo eza dernière naloba non na cité Malika, non, Malika, s'il te plaît. Pardon. Malika, pardon. Nazana pose le côté que le rebond moi, ma musique, j'ai pas besoin. La bengi papa ya mobali, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa ya mobali. Aïe singa zana volant. Aïe singa zana volant zo kumba. Soka kitsabisie apé sanga numéro. Après ça, un numéro à moi, ça confiance. Ce n'est pas une histoire de réseaux sociaux, ce n'est pas une histoire de quoi. On va parler, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire. Je rappelais le vieux 2 fois. Aïbisinga kaka, je te rappelle, n'a parqué. Malika tile on a mon kila tanzambe. Ce bayaminga téléphone c'est le kuta. Ce que j'ai cette année l'axini. Ce bayaminga téléphone le kuta. Na kena makama musique ba beaucoup topé ça un numéro. On a tiré un téléphone. Ok, tu as tiré un téléphone. On a rappelé, on peut un numéro. Non. Il y a vrai, il y a un angoté. Ah, pony boy. Vous êtes en train de cacher quoi? On a juste besoin d'une solution. Tu es ma place, Moudin Raza. Vous prenez les commandes, vous commandez, tu bois ma cababa, réseaux sociaux, ma cababani. Pas faciliter ma toute tâche. Pour tu me souffles pas imiter ma micou, c'est pas comme sur les réseaux sociaux parce qu'eux, ils ne veulent pas faciliter la tâche. Bon, on va dire, bon, quand on a moutouté, bon, pinga moutouté. Mais bon, la exception place caramel, ça. Bah l'acception place Carmel, ça c'est tout. Bon fini nani, bon quand nani, et toi la besoin de une solution moninga monana. Bah zo sola. Bazaki bon une solution dans ce mona ba. Famille bimaka a un problème. Et on va ba ka famille on dit ça na bango no famille on dit ça na famille on a tuna 40 sœurs au peto mona invisible. Oh. Ko famille on est côté ni. Bino bo mema biso kasi na famille oya odia. Lokaba so na famille odia biso kamato ya biso famille odia. Ce qu'on a ça la boue, ce qu'on est là, tout le monde qui est au fond du beau, Carmel a coupé. Ce qu'on pas tout ça ni, mais ce qu'on peut pas ça nan. Parce que la version paye belé à ma camambo kango. Net aux an, abison, net aux abison, ni on se trouve vivre nani. Tous imaginer ma camionne sur l'eau. Vous comprenez un peu ce qu'on doit mettre à soloni. Et qui n'a ni mobile, mon caligné comme un boué. C'est simple, elle, comme un biba, qu'on soit là, ma camarade à Carmel. Mais il y a quand même toujours solution. Il y a rien qui s'est passé. On va verser ces belli.
Oui, quand même, on coincé au bal, il n'est pas même là, n'est pas problème. Mais elle va créer Simbi. On sent que c'est la puce au retour quand même. Obi ni kamo depuis na bana o suku sanga mutema soit quand là vraiment comme barrel sur le coup na mon ils viennent avec le gens qui parlent avec le gens hein Malika pas solo ya leti na lobby hein ya leti ngai pe na solo na muta mokili te soko yo explication na ngai tong babimisa likambo ke bakanga odia nga mutu na luka batu nyonso po nga naza na mutu direct te nga na luka batu pe na ndenge na nga po na vérifier na kenda pati pa Eve Malu paza parmi ba meilleur ami ya odia Eve mutu abenga mutu moki po biso to nga to matisa mutu mokili miniature ese aza na kata live ese aza wana ngam na ebisa ese toko luka to sala be mission soki toko senga ta mokonja mboka ba luka biso solution bazongisa odia sa prison awa bazongisa Eva lobi abenga muta mokili ayebisi ya lobi ke bazo landela mie bazo futa ba alandela sa ba démarche ba futa ba mante pour que bazongisa ye awa me bakopesa ye refi bakokatela ye 5 ans kote emirati te wana jour asuka nga na soli na camarade ya odia Eve Malu ozo comprendre les questions les premiers années on a petit à petit mikolozo kende D'où luka solution peut-être que moi mobile on a pour Eva lobby que moi mobile na ibisi que muta mokila ibisi que asona bande kone oui odia na bande kone bazana masina bande kone bazana masina lobby que asona na bande kone pour odia déménager na ndako na déjà ah et da biso to kenana Eve Malu odia za bilo côté babimisa bilo nyos na ndako ozo comprendre il y a des gens oyo batu ba yebi na bango te oya kaka malika na odia mutema mabene ti yo mon cœur na loba kenga na yina odia to solo la to za na promité. Moi je m'inquiète pour na odia tozo comprendre odia luka nzela poto mobala sunga ye oui mais ambisca de ye ceux qui mobala opé sa biso position te ngaku na ebise Eve ako regretter mukolo odia robima toto boya ka ke yena odia bazo problème ata le odia bimi et comme en tout cas na vivre sous na yote po ta ba camarade na ba raison de ba salanga mais on n'a pas le choix surtout on a solution ils ont maté to ko luka matière ni to ko sala pour que à revenir sur biso après c'est biso suite oza convenable pour biso pe mité mais à la bien ozo comprendre donc voilà alors Kosilika est une importance, Kozwakanda est une importance, et que ata après live, donc on a manière mo biso na biso, bato to zana odia to solo la to bimisa ba idée. Parce que Kosilika ko finga na live faisant importante la question. Et ça que to sanga na to pesa na idée pour ndeko na biso. Donc ko sala nini, to sa be mission ba konjamboka ba yoka tonde nini. Ye mo mobali wana to komatise ka po mote mais c'est souki. Ozomona. So avant cette émission peut-être la pas konjamboka. Nana boy na ndambu Tanya. Tanya loba ndambu Tanya. Allô Tanya. Allô. Ma baby. Allô. Nicholas, vas-y toyoka okazi. Tanya mona zo occupé. Bungu. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, na biso nyonso. Les questions Mambwa Carmel ezopesa pasi penza ezopesa pasi parce que biso toliaka bato mosusu bayoka ngo na musika mais biso toliaka na Carmel tomela na Carmel famille penza famille nga penza naza témoin oyo Carmel ayaki alakisi nga visa ke azokende Dubai nga nayebisi na lobi okende Dubai okinga nayebisi bwe nabi mo mpe kovanda place moko yango esala biso ba stress kende kaka beta mwa tour obouge kaka ozonga mais Carmel nayebisi nga jamais ke ou soit akomata na ressemblance ou soit ake komatela mpo nga mpe nazali mpe na idée ana te ke ndeti Carmel na baage na biso boye oke luka nzela omata ba ressemblance en tout cas nazali na baidée wana te nayebisi eka na bimela kende ka obouge nao ozonga nao kaka kovanda place moko elembisa maintenant likambo ekomi mutu na vie aza ba secret le question ata yo ndo ozana oza ba secret na yo okoza na nani nde bovanda na Dani bongo bozolia bomela mozaka na mwa secret mobwe Carmel akokai kofungwamela nga te parce que ngai nazali na Carmel ndeti lelo je crois que Carmel a voyagé lobby tozalaki ni na salon Carmel Arabie Saoudite Dubai ezaki nzelo alekaki po azwa avion po azonga Arabie Saoudite
pour tozala na vol yoki Arabie Saoudite te à partir de Dubaï nde basalila ki ba démarche oyo osala ke lokwa azozonga akiti na Arabie Saoudite place makambo wana ba trafic wana esalamaka bakangele na Arabie Saoudite. Allô. Ya les petits continue ça va loba. Peut-être qu'on so là. Matisa Fivette a besoin de loba. Na okita nanga pardon na sisa ka soloba. Na jaki appel. Ngai naza numéro nde tozala boye. Toza ba camarade naza censé ozala numéro mbala Carmel te. Comme si pour na basi na respect ça dépend peu la relation des arts. Naza camarade à Carmel mais naza numéro mbala Carmel te. Leke cho yebi nde tobengi bato ebele bayana biso misusu ape baza poto moye totanga bakombo na bango awa eza te tobengi bato ebele bato misusu mpe babengi relation ya Carmel parce que bango baza contact na mobala Carmel biso oza contact na ye te mais na ndenge nayokelaki ndeka matoi ka nde bato bayaka na makambo balobaki soi-disant mobali na ye alobaki aozwa avocat wana nayokaki yango. Mais après lelo, mikamba Carmelo batwa kanisa kwa to pesa ba live tito lobate. Lelo na bengi mutu. Na tuni na biyaya. Soki ndeti bakangi mutu na Dubai. Procédure nini ya kosala o ezalaka. Ayebi singa boye. Alobi en tout cas ta bozama ba millions, ce qui va pesi mutu 6 mois ba pesi 6 mois. Donc bo kanga mitema, bo consommer 6 mois wana, mais en tant que moi si na Dubai ba nyokola mwasi te c'est dakete ba Turquie ba mboka mususu to linga ko mona pasi mais Dubai eza mboka mwasi Carmel bosala eloko te bozana kimia ngabi tozana kimia nde to binyanga zolia te ndinga zola te na be stoma na ba tension alobi no Carmel je crois ngape na moni ete mais na ebi ke na ndinga zala na Dubai pour se dire à Dubai zaka se ba kango se ba pesi na bango 6 mois. 6 mois tant ma bima na même akona en Arabie Saoudite Nickel Saoudi sur Arabie Saoudite c'est en Arabie Saoudite on sait pas pèse 6 mois dès pas pèse ka 6 mois bongo eza 6 mois consommer 6 mois non soko bimi batumbi o maboko na mboka na bango nyata lisute ela kande Schengen ezala 50 combien obimi nao donc à part makamna tune na se renseigner lelo na tongo yango wana na zesu na nouvelle mususu te na pe na mutu mo beto ebisanga ke o amonaki Carmel o to sololaki o bakendaki bakutani mutu mo ta ebisinga donc nde toza boye nga alinga na lobaka eloko moko biso toza place musu yo ke lobate place na biso eza ka réseau au moins na moni live leke to azosala boye na mati na bakisika mwa liloba mutu musu pesa aza makasi apelisi sous live donc toloba toyebi te seki kokoma na niveau ni se bato na bando mo mpe boeleke tu kosala video kando ozosala boye te ta foto ya Carmel na nsima bata traduction bakozala baloba mboka oyo ezoreklame mutu boye mwa sango mpe kootambola donc il faut tya mpe photo voilà oyo nazali nango ya loba donc voilà ok merci botya mpe tani ya loba maintenant na dépasse avec azo loba te bana na belelaki ye c'est ka osola téléphone mususu Fivette ko te loba ka malika fi des problèmes franchement ngai balobe na nga boye ke fali baza na besoin photocopie ya passeport na ye po bato mosusu bavie na biso mosusu baza na badubai wana basala kuna na bambabi saudite wana sikoyo le problème ke biso le toya boye fo tobelela bato bakonzi basunga biso ozomona le problème ke so olingo déplace toya bakamara toya bandoki te Arabie Saoudite ya fo nzela bakanga batana bato ebele toyebi ke bakanga bango kuna tokotanga bakombo na bango ate omona ko bato balekana na bango te oui tindelanga photo ya Carmen na pona siko na cha sima tindelanga d'accord ok Matisa et aza na faux compte moko wana komi kombo nini ese komi kombo nini komelanga na yebisa ye kombo nini komi na faux compte yango Fivette loba kasi ozomona donc le problème ke biso tobelelaka bakonzi basunga biso tobelelaka bakonzi basunga biso tona baya mikolo bapapi po bazana bato bayebi ke tosala mosala moko na bango par rapport ata biso tona biso na réseaux sociaux tona na YouTube mais baede biso na message oyo ekoma partout mpona kosunga Carmen babimisa bisika aza azonga Carmen aza moto abelaka batension bestoma
baka banyokola bato makasi mboka baka bya mboka moye esengo te eza fo mboka ozomona avant odepase oke bisika batuna baninga basala ndenge nini bakenda nde nzela na bato balekango bakenda basala boye profeta evana na Turquie ate koya menaki bakabi Saoudite wana ozomona donc nzamba bateli bisika azali donc le message s'est passé partout. Tanya oloba na eki non Tanya osani nango allo nazoyeba te nazokomprendre te mais lobat ezoloba te tozoyoka yo redémarrer téléphone Tanya ouais y a les tirs oloba nini susu Moura otini photo bon tapoter s'il vous plaît tapoter atinde lio tala ngo kuna na tindi Allô bato baobenga nga ebele na privé mpo na kamba odia bazobenga mpenza soki esengaka mbongo me odia alingaka bima soki esengaka mpenza mbongo odia alingaka bima bato bazobenga nga na privé awa bokondima te bazobenga nga Moura ya leti bato bazobenga nga ebele titi lave ezokata bazobenga nga soki mbongo bakopesa mais toyebi na biso tete kobanda ndenge nini zawana problème eza na histoire ngo bakangi ye na mutu apesaki ressemblance ba se retrouver na même endroit omoni ba se retrouver na même endroit ti ba sa trafic wana na kolo ressemblance azaki sur place bakangi ba mibale bakangi ba mibale neka isika moko wana donc place isko mabe ezande yango wana et puis fayaki kamela tuna wana eza fomboka déjà mboka esimba nango suna trafic te po bazana na problème à wifi bazana problème à wifi ba trafic ane bonga faut za contact na mutu azo selo ba démarche kuna da bazana problème à wifi ko za na problème mo calé po oye bande ya ko s'en sortir te po wifi na bonga sala raté donc voilà dazana nzamba sunga kaka dambo kana zaka so sal 3 jours aéroport na bon ba découvrir pour aéroport na bon ba contrat donc tant au kita kana aéroport na bon ba dio compter déjà koti so sali 3 jours ça ba manda au futa siko na éviter bon ba sala combien de jours pour ba sala ba une semaine wana ka pour ça trafic au matin mutako fana une semaine kana aéroport wana ti ba lokele solution ali amati siko na éviter bon ba sala combien de jours pour ba otana bien na bon ba côté là qui combien de jours ba sala qui pour ti trafic ane ça ba kanga bango Jésus Yesu quand même odia allô bonjour Yaya nenga na partage nenga na baksa mo liloba nenga na babende ba condamné na mwasi na ye mobali na ye pardon fallait pas beaucoup ebi na te pe na ba prison na même biso pe na ba Turquie ngana ndesinga na tobeta inane na prison Turquie prison na dai ba transférer nga na semaine benga ka 2 fois na semaine benga ka 2 fois tu ba peso 15 minutes o benga ka batu na famille na yo na 15 minutes attends encore composer numéro ba bani d'ailleurs ko compter donc chrono déjà bani d'ailleurs ko compter si ko faut benga muto ça très important autant so ko aider yo si ko taper kana ye donc ata censé o benga mutu nyonso te pona ba mi suka o raté appel à muto ne sili c'est que la semaine moi peut se jouer te sur semaine et là qui n'a pas ça c'est a commis au nom de l'amour sur au nom de l'amour na faux compte en gros Loba Yaya. Il y a des fois là que mon a faux somba ministre pas mutu oluki mo ser no mo congolais to bata bangle ka oboyo kana bien o pesi mbongo o biteke la misu no bande ko benga na juillet
de ye face à le cas ça quoi yem to ben ba mona kutu yote pa ba bi otuno se le ka ko benga ki muto atanga benga ka ko so bite a so la na avocat na et dans ba prison mususu ato zu avocat obimate leke non ato zu avocat obimate ne se biso parce que to ba transférable so to zu ba avocat mais to bimate to sali une année si comme ça ba prison mususu comme ato sali laisse ba kana bango na so ato zu avocat il faut purger Omoni, ato sengi déport ba lo kwa refoul ba zongi sauter a pina turke zali. Ato sengi refoul ne ser frère na biso mo a sombe téléphone mo ba syrien. Ba transférer na prison na ba katele des a sengi kutu déport mais moya zongi ezate. Ba zongi c'était. Il faut purger des et puis ba télé ba limite obima soutir. Ba considérer déjà muyibi. Baba quand on est dans les cas qui n'a pas temps oh ndenge monde échanger fallait pas le candela boyoka là Oscar a komelinga awa Oscar a yebisingai a komelinga si Oscar Marie tout le millionnaire en kilote alobi les ketchou alongwa les 4 depuis akene Arabis à côté bakanga bango quoi violence et ambassade il faut ambassade les ketchou bonjour bonjour les ketchou ouais bonjour la famille bonjour na bino les ketchou bana sali makambo yo ça va faire bientôt attends 3 semaines té bana sali makambo bana sali makambo c'est umeli asaka nazanga live makambo ya garçon oyo bundaka awa na Paris babeta masasi appel live babenganga ke nani oyo Carmel Odia bakangiye na kati live wana na bandeli live ya Carmel ka wana sur place c'est pardon non kidé na bi oui vas-y pardon bon ça live parce que déjà yom to tindelenga passeport avec ya Carmel déjà ba ambassade awa bandé da démarche mais faut comprendre que biso politique na biso na Arabie Saoudite et aka ko mboka moko mais biso toza férié depuis semaine passée si férié na biso et aussi là vendredi à partir il y a dimanche parce que biso samedi et jour ouvrable te ba sala raté ba sala raté jeudi de dimanche à jeudi de ba administration salaka donc vendredi samedi et sala raté. Donc, à partir là, ils ont voté que 6 mois, année na 6 mois, ça a été. Sauf quand même, à Oumeli, parce que l'identité les a quittés. Pour l'identité, nous avons été batambo, quand nous avons réclamé, étant quittés. Yomo yebi, maka mwa Carmel, azakobo yope sa identité. Tant qu'on paye sa identité, on rappelle la tinti, par bakia, ambassade. Mais jour na tinda qui, ils ont qui jour férié, ils ont banda. Ba meka ko benga na bakasho akuna mais aki ba musulman ba respecter parce que na Ramadan déjà ma besoin ça normal ndenge ezalaka même ba classe bana awa ba changer ba programme nyonso ndé na ambassade to ba tindeli bango passeport ba ebisa kinga mais faut on ba tous ba na ba réseaux sociaux ya ngwana bo mona ke bande bandi parce que awa ba réseaux sociaux ebele ezaka pas permis ya ngwana banda otindele nango moninga na Sahel yango live te tango tindeli nga ba ambassade ba bisinga OK na rappeler bango samedi comme ça dimanche à travers passeport na ye nde ba koluka ye na prison nini o azali sur place parce que mon bala Carmel mutoka ko sunga biso poto kende na mbangu ezaki bala Carmel merci beaucoup au sunga biso te européen initi to ma sa biso ye na ba live to bando sa ba live omoni parce que ndet ba administration et interdit et les réseaux sociaux mon père arabe bazaka trop strict ba le roi bisoté donc nde ba emsa ki na vanda kimia samedi na rappeler kuna l'ambassade et puis dimanche batinda bato sur place parce que na Arabie Saoudite so 30 minutes ba batinda bato kuna ba lukaina à partir ka ba monier ozana na 2 semaines yo salate. Et surtout que les Ramadan ici grâce na bango ya ba roi na bango eza donc qui a pensé à bango ya tenalier et sembelier billet à zone eza ko ka 6 mois eza ka ba inanité écoutez peu la période bien la période de grâce donc moi moyen avant Dakar moyen na ndo sa ba live na ndo loba eza tipo
nga za na live na bino te na bato aka nde mutu ba signaler na ba moni bino bolo ba na live awa siko faut ba ke ba mususu ba mbo réseaux sociaux mboka ba arabe et le roi mboka mo te ndenge mo na mamba ba africain je que mambo États-Unis de justice en tout cas pour le retama il a vu merci beaucoup aumeli ko zaki na mukanda bato bo ko ma aumeli ko mobali na ya boya ko pesa bato identité kasi mobali est-ce que nous sommes tout eza faute ya Kenya ngoti azumwa batatike ko za zongi alobaka lo asunga ki kaka c'est bon so ko ya kota ki kasi so ya ko maka kasi asunga ki kaka asunga ki ya wana po ye pas za mutu ye pas banga po etourner mabe ya wana ko fina keni mais c'est tourner malamu tourner to bete maboko ki aza mobali malamu faut comprendre pe que ye pas banga mwana bato ezanga mbu e bato so babanga ba pays arabe parce que ba pays arabe bazaka trop strict. Mais na ba makambo o ba congolais na mboko yo ba préférer ba congolais que ba africain mususu. Donc dès qu'à passeport on est libre so ka to retrouver prison ni azango peut-être 2 semaines les allons donner en bimanani. Donc là quatre na mais to ka après ça ma pantola 19 à 15 c'est combien ezali badi arrivage à somo ekota pa vendredi somo ka 17 yango ba t-shirt on po linga ke zaka 10 nós na 8 na lo ba mabe wapi nala ni kasi zo continue nene ay Tanya ngolo baksanini yango Tanya ba saloni nango oh bon, j'espère que vous comprenez. Néné, ramna yela ke passeport. Merci Néné, merci Néné, merci Néné, merci Néné, merci Néné, Nzamba Pambola yo. Merci Néné, na ekomi, merci Néné na yo mura yo ndoki. Mura tourne Tanya, micro ne va bloquer. Allez, j'espère au yoki. Tanya te, Tanya fongola micro, leke tu fongola Tanya zo iba kufongola te, kamele kunda. Leke tu na biboye, Néné en tout cas passé information, tu vois? Néné en tout cas a passé information. Alors voyons voir ce que Néné elle a dit et la suite. Tu comprends un peu? Alors ça sert à rien de connaître ça. Ni tout ça quand on Néné a lobby l'information Néné a passé en tout cas, c'est clair. Hein? Oui. Là, no. C'est vraiment clair. Néné. Néné. Osela yo Néné, na combien qu'il a privatisé un numéro? Au revoir. Merci. Au revoir. Et le reste, moura yebi ma yebi pesé si kango ese. Na lobby boye. Leketu. Elle aime Ramakamen. Leketu. Allô? Ndoki. Allô? Boyo kanga. Boyo kayo. Boyo kayo. Keneno lala. Eya leti kambo. Tanya silisi na wano sala silisi. Tanya silisi. Nazo comprendre te micro la bloqué qui elingena lo bater. O silisi nde o silisi. Mais est-ce qu'on peut son matière à l'égalité hein? Non, personne ici. Leketu. Elle a dit les chances. Tanya, Leketu. Oh. Moi lobat, moi zobanga. Oni boba lobaté. Kwani. Moi loba. Kamunyo sa mokili. Fia 24 novembre. Tanya, oya ko makamba Carmel. Bon là, elle bon là na bomba secret hein. Ah bomba secret quoi yo. Leketu. Elle dit ah on ça nini Leketu nini. Oh. Na lobby boya. Il a qui makamba Carmel. Oh Néné a lobby. Makamba Carmel déjà ba lobby solution au monde na pour des plateformes da bazili. Kana kasité. Kita kasunga bobenga. Eh c'est la billet to fa futa zonga. Eh Kenya au futa billet ye moka ko soma billet. Ba so ba ni billet. Mtuta mata. Nga satanda ko le ba ko na eki. Oh bon ça ko ba kedi te seni. Ko le keni na ba photo na zo. Ana 3 photos là. Oh bon ko le keni. Mais na tiko. Là na
napesa kombo ya napesa dossier ya leti. Le Ketchou. Tala tiko ko quitter comme un problème non. Comment va kia pia motanya? Akoke wa. Azaba kamna osala. Aza ba vie na ye. Yoko na matano ezaki problème. Ese ndo zawana eso sata mois pour na dossier ya leti. Yo ina neo mois api. Tanya onda mauvaise. Ouais, quand ça on a 24 les partenaires na ngambo à la fin na ngamba Galaxy. Et si kawana mi tu es là. Kita randenge nini putain. Kita wapi kita olukalo matati. Nene ya eli susu. Nazana de la nene ya. On va nene ça bien. Oui. Nene ya yoka na komela. Nene ya yoka. Nene ya na komela kiyo na bioti nyanga numéro. Nene ya pardon, tina no numéro. Ah te nene. Nene yo baby ça. Nene s'il te plaît. Oza camarade nanga bomwana. S'il te plaît. Matissa Malika aye information Fabrigas. Matissa ye Fabrigas apesi info. Aye info. Moura malembe moura. On est excité. Malika tina demande nene ya zela ko ilikamba Fabrigas sango. Babi nene ko kokate Fabrigas azui solution zela. Ah. Malika mata. Passeport la cette démarche nanan. Nene merci Nene ya. Nene a une information bien s'il te plaît. Ah, mais ye wana yete. Ya leti. Ayaki pa loba makamsusu na senge to koma privé Malika loba. Malika elo nyo ki pa Fabrigas nene ya ye. Oyo kini. Na bona ngai na matika kama matika zate. Maybe you pas Fabrigas. Bon, ben lobby boy, na auto sola na Eve camarade ya Odia, e bisinga lobby, ba sola na Kenny samedi, Kenny a ibisi que déjà bazwa ki avocat, bazo sa ba démarche ka mingi ta ko bima. Nga biloko ye bazwa ya kosa aka yo. Biso pe tanse zo mataka. Te, na lobby non ba dikambo. Na lobby c'est ba Congolais bakanga bango. Esenga na bango avocat abi Kenya kana mbanga Kenya ngambanga daumsi ngambanga pe ekala biso zoba pour la simple passeport donc on a biso finité ça ça no kita passe pour modèle yo Kenya to comme ko bombe lo ko passeport à Carmen ebi na biso to ko fingo ba mais ko non minina ça de kita passe abi no to récupérer ngambanga Kenya yo lo bena bi yo ko sa kivuka na bodela la kwa pour la na pe pas moi na oyasi Carmen la bi mais ya leti wana nini ya ouais ma vie privée la biso. Ok Nene, merci pour la compréhension. Les gars, tu n'en y a pas non la vie. Tadi yoki Naza suna makasi pene na zabo mutezo sanga pasi. Tu n'en y a pas non la vie non. Tama sunga nani o Carmela bima. Bisika Carmela ye matanga mo c'était yana nzambe Kenny fallait bon c'est la takeleka. Dabi Kenny wana mutu dabi te minene Kenny asalaki. Poso ni Kenny. Ako batamikie bazala bakamuka ma minene amona ukaya sa danger. Kenny. Pendant que c'est passeport, ce qui Kenya a payé passeport, mais euro date avancé à Kutuko. Osangela passeport Malika tout na ozo wanga na ke kama bakanga ete. Na bi kasite na lobby na lobby kasi na lobby bo protéger pe ka libala ngo parce que so o dia pas bimi bo saka likamo neti ka ton o dia pas obima ba mo mobala ba yeye bo sa ngo ka saka bien. Ben oui. Oh. Pour na nenda na mobala o mona makamba collègue ne ba sala et puis c'est ce que kanda lo bani c'est mieux ka to silana. Déborah. Mon frère les Ketchou, ça va? Ça va, Zambie. Non, je suis à Paris, les Ketchou. Nazana à Paris. Intervention ka tumamba odiango. Ezaki ne ba les Ketchou qui tsanga la petite sanga.
c'est le côté. Là, oh, il y a un colonie, non, c'est là, ouais. Ah, n'aime pas bien fort. Normal caca. N'aime pas bien fort, on se doit côté jour. Mais que tu l'amour, non, c'est la bino, hein. Bon, bine pelé, non, c'est la bino. Yaya panda, yaya tomboli ta meno a likolo, no azipite. Waka likolo. Nene, avant de mettre en visage les ketchup, Nene mourra. Pas ça dans les bons cette fois-ci. Pas ça dans les bons. Nanda sunga kamela ya Nzambe. Mais bon épargner, mon attaque de matière, bon ça peut en peu bien pour attendre nene abimi relation na izaka bon terme mon. Ah c'est ça, on appelle lui pour na oui. atoke na sala nkezaki bien pour so simba ki tonga to bete maboko. Simba ki tonga bo bete maboko, eza ba risque njela, eza normal. C'est mal, vous avez raison. Oh, eza risque njela. C'est pour matsate hein. Soke simba ki ka ye nene yana ngazwa odia tie odia ça malika ya mbango. Les ketchup malika ya mbango. Kaka ye na lobby kaka ye soki odia wana ekipoto esimba ki ka ye nene mtengazwa odia epoto liboso malika tension. Ka ye wana aluka solution. Eh, on nene atokota jour ni nango. Les ketchup. Ça, nous na moura so yete. C'est bon so nene avant la big bon na big ba kota lobby jeudi. Ba petit conseil. Nene ko bo mamutute. Eh. C'est normal kaka. Eh mo bala dia fibeti yo Jani. Baba fibeti. Fibeti Jani continue live to moni ya. Eh, Jani apotera moi ça kemba ke fibeti. Babi baza bizarre. Jani wa matala. Tika na ba vie privée batu nanu. Bo beta no solution no pona odia. Oh. Mais d'abord, quand on a Odia, toi on a férié depuis semaine passée, toi on a férié. C'est aussi là, samedi. C'est aussi là, normalement férié ici là, un vendredi, mais dans vendredi, dans Arabie Saoudite, bah ça l'a raté. Oui. Vendredi, bah ça l'a raté, samedi, bah ça l'a raté. Dimanche, bah ok, Koluka, bah là, la prison, il faut retrouver. En tout cas, ça va retrouver et ça va facile. Bon, c'est les gars qui sont liés. Mais na lobby boy, siko ba lobby pe ça dépend pe ndinga sambela kitong bakanga ki. Po soka loba kaza ya famille. Te ba congolais en prompte malika. Eza bikolo boum na kolo bango ate. Ba congolais ba bi ke ba congolais ba ka bwingela poto bakanga bango belo kanse ka kambe ni moko. Baze bele na collègue na biso HM azaka ex a Benji. Ba bakanga epe kuna. Man, so ndeti mutaolandelo azate. Omonde ti Carmen boy. La skoli kambo pondi bazabo angake na mukanda mutu. Mais siko bo so ba monier ambassade de mutu ko senga za pat. Anta ba congolais. Moura lobby ba kangi na mutu on fait ressemblance ba kangi na aéroport ngo. Moura. Mutu apesa ke mukanda bibi ye pas sala ki wana ezala bongo esa mutu mukanda apesa mukanda azala pi wana. Mais quand même, Baba avait un mobile à l'équipe à Tigalit. Oh, on a des mobile la princesse Louis Star. Il y a des bakanga à Oumela. Marien Kassité, bakanga et Pekuna. Marie Zaki Po, à savoir moi, Nani nene ya bakanga ki yoka ce trafic ane kene ne bakena au sa trafic wana bakena ki mobala Carmel fio azaki na ressemblance mukolo mukanda. Bon, rappelle kamba trafic on dit bakenda te ka drogue. Dans ma commis, il fallait que Carmel a leka
comme ça so Carmel aleki kolo mukanda partir à wana akoloba ki mukanda na ebungi mwende za ki po balukele solution azonga mobala Carmel ngala pe vola sa nini akei siko tamu eyindi bakangi bango mibale mobala Carmel azwi na vola akei asundoli bango mibale na minute baza kolo mukanda na Carmel bakangi bango mibale na identité moko et là ça c'est le problème yangwana donc Carmel a kina identité mutu kolo identité la pe bakangi ye parce que voilà mura ibino opesa une explication wana te wala ngasuko na opesa ngo bato ambassade opesa une explication wana te mais ils la peut confirmer de mura lobi est-ce que mura yo yoki kaka azaka mutu te mura ya ebisinga HM bakangi na live c'est ma fi wana fi moko azakena na live esa daza ndeko fi bakangi bozaka jour live esa osa live te azalaka to azalaka wana alaka po ya solo na lobby eleke tu mura yela kinga awa o HM bakangai na Arabie Saoudite me babi HM azali Lubumbashi ba information mura il faut vérifier fanda kimia nene ayebi makamba HM te malika likamunini HM bakanga ki yaleka na dira na zaina mobali na ye maliki te mais so bakanjo ba umela bango te so na mukanda so na mukanda basali lo te na les 2 semaines zebele obimano na bien malika dans tout ça siko mutu faka début na ba précision exactement ni so boza numéro Kenya ngo pesa ngana bonde na tala fuka mele pour me ko expliquer biso nini exactement esunga pe bato ba ko ka ba na miniature pa okakanda bisabolo sikolingi te o tena miniature so ya bo pesa biso ba piste muninga ozana pasi akondima po aza mwana batu ke chaondima akondima te so des images te c'est ce qui bo sala pongo c'est-à-dire c'est que pe bolinga bo mela pe o dia relation na mutu on peut ata bimi prison bo sala kana bolingo alors mieux vaut to luka solution et que na ndenga bano to benga tina hotel na miniature cho kendo zo nganga le suto yebi pona lingi to tia na miniature to na posa relation à toujours à bon terme c'est nabi tolo baboye po esimbi to neto vito finga keni mais so esimba kana za mobali malamu exactement on est d'accord oui alinga za mobali malamu pe nene alinga katia ode na miniature kuna malika attention ça va to ngeto betele maboko oh ikambo attention ça va o maliko vanika wana alinga sa bongo c'est meka nene ozo ya poto te la taille ozo ya mingi am ko dona ete ozo ya mingi poto wapi meleke to kenda poto oyebi ko lia devant bato c'est pas de bonne manière oyebi ko lia miso bato c'est pas bonne manière te oyebi ngo abosa ya kinda suste abosa na ye nalambi liboke ya bili ya makoso ya nzungu opesi na pose eleke ti okati live apo lieti moete na bato bakenda bashini bana ba bonne manière koleka tu parles avec des gens baloba monoko eza biloko ebele te okati live tu manges simplement ni abaescroke tanya mbongo ya nini o na batavuda na mutu abenge ya vuda kama escroke mbongo eza photo tanya na miniature tanya bongo yo ba ko sala bongo pa batavuda kom bongo kuna yebi ke ba système ba sala ba binanga kaka ke balimba sala nga ni Vodacom rallonge na utana tanya ba ko sala ba tu bongo depuis kala na yeba kite nzambe na ngali kolo tata nga na sema bi na yeba kite na uti ko lala na ola muka na appel na bango na yeba kite tete na ko la combien bazunga $700 bien ce que na uti le na Vodacom na vende banda 8h Congo Congo lo passe à tapoter siko na lobby etania ye ndela nga Vodacom siko kuna na Vodacom ba lobby nini ponga na tinga maka bango po numéro uti pa na bango ti qui plus de 10 personnes parce que réclamer bango publicité dès qu'on a numéro Vodacom o ebenga bato za 444 son numéro muso ebengio et miso mambo Vodacom baba vota Vodacom balexa communiquer à tout moment balexa communiquer à tout moment à part numéro 444 wana ko ebisa bango ke ndeza wana il faut bo sala de tout moyen pour boyer
eza kombo na bino à chaque fois ça fait 4 mois bato baoyo réclamer eloko moko tanya porte bango plainte bato na bengi bango po basali ngai nayebisa bino bali babimisanga matisi elingi ekweyanga lobi nalali te tension ekiti ngai ya kosaka na kote nakende na bimiso ndako nanga so 8 heures nakie kuna ya vodacom nyonso tozalaki plus de 10 personnes bato nyonso bayosaka réclamation nde vodacom bali bateka yango bana bambongo babimisa bambongo nabengi lobie baseki apesa ta 500 ah merci naosakadie baseki atilo ta 500 ata 500 nene ya nani pa titindelaka 500 malika tanya basikoke mbongo ese naza baproblème naza besoin 500 ah nasa lokaniot te ngai te toza boye bambongo wana lokola ba 500 boye foka ya choisi matata Ange Céleste po yeka mutako osunga ba situation ba 500 ekobimaka pa ya choisi na ba 1000 yango obelaka ya choisi ba escroquer moko ya ba youtubers bongo ekei 7 euro Fifette Mayamba, bon bah c'est un voyage. Fifette. Ok, miracle tête, Fifette. Ok, miracle Fifette. Bah c'est un voyage bon, comme le niveau ni. Fifette. Ah, connexion Kimi. On a ça les quelqu'un on a fait voyage, on a ça dans miniature. Na bloqué nous na téléphone nano apo matina miniature nena usapino oh na Christian allô oui Christian Mena ouais Christian Mena Christian Magumba Mena legeleke oui boni otiki suki makasi boni ya mamba Carmen lobi nini obi boyo match bino sijete atokotaka siko nalandika moto bascroke mbongo lukele moto azwata 500 kasi ye opesi na numéro na Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.